Voilà, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre espace Le Mercure Plus. Nous sommes lundi 4 juin 2022, mesdames, messieurs. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux depuis chez vous, depuis vos salons, depuis vos bureaux, depuis vos guérites, depuis vos réceptions en train de nous suivre et que sais-je encore. Je remercie le bon Dieu pour cette grâce et aussi je remercie comme ça le directeur de programme ainsi que de production, John Kabamba, 3 fois solide. Voilà, mesdames, messieurs, on passe à autre chose. Cette fois-ci, je vous avais annoncé que je vais recevoir sur ce plateau Maman Esther Malela Landi, Maman sans jour, inconnue, Maman sans jour, Maman sans jour, elle est là déjà avec nous, mais avant tout, avant de recevoir Maman Esther, on va prendre ces spots, les spots qui annoncent l'activité ou soit l'événement qui est déjà en gestation, qui se trouve en gestation. C'est cette semaine que ça va se dérouler du 6 au 10. En tout cas, tu recevras Maman Bibiche, Maman Bélé Balakawa, évangéliste, évangéliste Jonas, en tout cas, Maman Bélagui bien. Elle est aujourd'hui, elle-même, elle est là en personne, en chair, en os. On prend d'abord ces spots et qui annoncent la présence de Maman Esther. Et c'est tout de suite. Aïe lisusu Maman Esther Malela Londi, Maman sans jour. Aïe lisusu na terrain. Yambala oyo eza suka na mama na likambo. Yambala oyo ba demo ba zu problème. Maman sans jour azoboka moto na kaya ba demo. Ezui. Yambala oyo ekomba oya tona na susi. Zambe azopesa ye mwana. Chômeur oya lelakala. Zambe azopesa ye musala. Yoka yo moto ya mbasu bobola botutu réclamation et lata yo moto ba limita yo mwana classe oyo zwakate examen d'état yango yo yaka ozwa diplôme na yo famille bwakisa yo otona na ba souci yaka to bondela na mama yaka to bondela na intercesseuse mondiale mama ya bikolo mama ya mabota yende Maman Esther Malela Londi Maman sans jour oya bikisa ba américain oya bikisa ba indien ba chinois bikolo nyoso to bengisi bino nyoso boya to pelisa moto a losambo efutaka o elekeli zambe ya Malela Londi te yaka mon frère yaka ma sœur na bengisio na 4 grandes journées oyekobanda mercredi le 6 juillet, jeudi le 7 juillet, vendredi le 8 juillet et bongo suka na mama likambo yango zali dimanche le 10 juillet oyo nzambe akokita kotumba ko papa ko zikisa ko kangola ko sekwisa o nyonso tout bétole na bango ekufwa et bongo suka na mama likambo que ton étoile brille étoile na yo fo ngenga église Jésus réponse yango zomi na avenue Bundi numéro 88 la commune ya Bandalungwa arrêt Tibango référence ezali kin marché boyei malam nzambe apambola bino. Voilà, c'est sur base de ces spots que nous allons essayer un peu de nous apaisantir puisque c'est un événement haute de marque, un événement couleur qui annonce en tout cas ma délivrance à ma vie à Batubélé. Maman est là. Quand maman est là, tout va bien. Elle-même va nous parler en long et en large de cet événement. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Maman, bonne santé. Ça va? Zamba pambola yope bandeko nyoso. Olobi to mona na kala. Kala makasi. Ebele pe to mona na kala. Vraiment. Nazawana. Les luttes au CPD yamba vraiment les lots. Maman, d'entrée de jeu, boni basango ya Jésus réponse. Merci Jésus réponse, les eaux vivraient bien parce que comme tous en avons moi, Nzambe azana bon moi. Amen. Neka na lubaka nga soki bomoninga na yaka pambate. Na bunga na ngai mais nazala na bino po nazala na bata na ba prière mais so bomoi na bandoleka na télévision c'est que na yaka pona eloko moko. Message nazala ngo eza kuna bato babungisa eliki ya bato yo espoir esila. Yango mona ye pona ko communiquer bango o Nzamba pesinga pona bango. Tous dans le livre de Jean chapitre 10, dans verset 10, c'est ce que la Bible dit koloba. Moïbi aka ko yiba ko boma pe ko bebisa. Mais moi na Nzamba ye pete ba pati bazwa lisusu bo moy. Donc ils en a bato belo ba bongisi déjà lika wazo mituna est-ce que vinange ko bonga. Est-ce que na kozala pe mutu. Nso azoloba na ye kotika bato na moki. Nso pa zo mana ko fananga kaka. Mais na ina sa mutu na ke Nzambe a un projet à bonheur. Abongisi malam oyo mokili ebongisi te pona yo. Tous en a 4 jours, oyo banda déjà mercredi oyo. Thème nango tulubi étoile na yo engenga. Donc bato balanda biso, il faut ba yebake ngonga ekoki pona étoile engenga. Eza bilo mibale oyo ke
batiaka molili na vie ya mutu bayeba zipi mais eza na eloko mosusu oyo eyaka mpo elongola molili kati na bato. Voilà kozala na nga awa sango tobongisi mpona Jésus réponse mokolo ya mercredi déjà oyo nde naloba eza su lobi mosika te. Donc lelo toza lundi mardi mercredi mutu nyonso azolanda biso partout esika bozali yo telema kaka oya de 12h à 18h na Bandal commune na Bandal mutu nyonso ayebi yango avenue Bundi 88. Donc ma 100 jours azozela bino message oyo eza mpona yo mutu obungisi elika mutu ozomituna mituna ebele siko solution eye ndenge bible elobi ke aye mpona bampate bazwa lisusu vie. Donc voilà. Voilà maman, merci beaucoup Pessi Bichot, je t'aime puisque maman Bibi je pense encore les cas évangélistes et journalistes déjà atteint les cas papa trésor en tout cas bah relever la mission chaque jour ça ouais. Mais maman n'a pas besoin de bah étoile représentera nini na vie moto. Tant que tozo benga étoile yo moko muneza mbasala minzoto déjà butu ceux qui ezali ceux qui minzoto ezali kolo et là ça a déjà moins lumière. Ils ont permettre mutu azo tambola zo mona quand même que oui. Ils ont un butu, mais comme minzoto eza likolo, ils ont ngengisa na se, ils ont permettre mutu pas tambola. Si une étoile eza bongengi ya vie ya mutu. Au monde to tu koloba ke étoile ya mutu ngenga parce que loko oyo diable ayaka ko attaquer na vie ya mutu ezaka étoile. Ndengo za boy ceux qui étoile nezo salate, yo moko ko remarquer que oza na ba limite. Oza mayeli koloba bien wa kitoko. Peut-être n'a pas exemple pour avoir un bassi. Ce qu'on a mis tel monument qui tourne, mais ce mi bali baye bati kakaye. Moi, pe fiancé aye, a kenaye. A mis tout na mi, izani. Ok, pas mis tel na miroir, mais na zape bien, na peta ya bien, na loba pe bien. Yo peut-être, mais comment on a kena besoin na musate? Muto ko ya bona laki o pe ya bien, na ko peso mais na ke bona boy na o pesa. Ce qu'on t'a fait bakeza na loko moko esi ezipi étoile na. Parce que le boko ya molili nde na pesi livre ya Jean chapitre 10 na verset 10 Bible lobi moyibi ayaka koyiba koboma pe kobebisa moyibi anezana ni Satan. Donc mission ya diable na vie ya bato za pona ko détruire. D'autant que diable a coach na vie na yo eloko aliboso fa zipa yo. Oyo ka ke loboko ya molili e komi ko accompagner mutu. Do makambo e ko tambola te okoko mesika moko yo moko moni penza ke to solo li bien. Mais au pesi mu Congo boy mambo bosola e bien elali. Mona pe mutu abenga biso ko ya déjà lobi na osai lobo transfert papa obengi même mutu ngo yo mundela o moloba. Do yaza soute téléphone ezo yamba su yote. O mitu na mais eza nini? Et comme la bato ebele, mona mwasi o mona ozuize mi pou. Mais ça na baninga ozuize mi pe akipa ngote meke pe 9 mois zu mwana. Ozo mona. Siko eloko ni na ko fongola bana nzambe omoni tango nzamba keli biso bato nzamba keli biso déjà biso na bonheur. Siko tango tozo bota matoyi na mokili ya se tozo kuta na ba famille oyo okuti makila koko moko ya tata na bino koko moko ya mama na bino do bu mama zo réclamer bu tate zo réclamer siko mwana botami azana innocente mais akoti na kati ya makila wana ya mona lingiana tuna est-ce za ka mutu yemo kumta ko iko sala ke étoile na ye et comment engenga lisusu te to ezana ba raison mususu ezala ke mutu pe étoile na engenga te ezana makami bale ya mutu ezali pena o ba baby seli mutu. OK. Na sens on a nina lobia ke na ndenga ba famille de to utaka donc to botami na biso ngana to botami côté na bino ngana botami mais to pona na biso mais kata mozo bima kaka mwana bimi na e akwende na ba makila wana donc maman azaki na ba réclamation tata pas azaki na ba réclamation ba bukoko na bango mais mwana ya botami alati bilembo wana omona o peza landika Angélique Angélique azaki ka bala pété azaki kito pourquoi parce que azaki aza tante na e. Est-ce que l'influence des noms aussi agit et ça la kamakasi peso détruit parce que combo so ba peso mutu combo oso komi déjà mutu wana ezana bato bende balanda biso bo soko tali combo ba pesa na mutu ba pesa la combo bo kende ndenge moko na makambo. OK. Et ça les mamakasi yango na ba combo penze contaka donc il faut ba combo ba pesa ezolo ba ni mutu pe ba pesa la combo ye vi na ezala na ndenge ni na mona mutu moko ba pesi kombo makambo nyoso ndoi na ya zaki na ne pa lati kolongola te donc vi nyoso yo ndoi na ya vivre na se na moy ndenge pe mwana na zo kende ndoi ya balata botate allez mwana pa komo ke ate pe on a combien na 30 ans ko 32 ans ko et donc ezo kende ndenge moko
donc ba kombo e kontaka kolandisa ba kombo bopesa abana yana ba kombo mususu omuno pesi mwana boy mwana comme na ba problème mwana penza comme na ba problème parce que bopesi kombo comment ba mélange mutu kombo mimi mobali voilà kingani bozu okotisi makila mabe loko bato baloba tiluba mashimabi donc makila mabe donc déjà oza makila mabe omoni Bible lobi na biso boy o nyos to lobaka utana minoko na biso yango nde sani ekomela biso makambo tozo loba o to mitie o to milobela ekangaka esimbaka parce que bimi na munoko na yo ya moni bana nzambe faut pas koloba ngai ko mutu apasi na moni kana akufa nga kaka esprit de mort molimo akufa eza pele kwa mutu yo ka ketambola do tango zo tatola ngo ozo benga ngo ezo ya epa yo. Donc maman, vous entendre parler banzela nyonso ya passion toujours traversé donc eza suite ya étoile na biso eza déjà na moi molili te molili so dezo remarquer mambo ezo simba te mutu ya kotika moninga na mokili ate omoni ngana pesa témoignage na bato ebele temps na sa ba croisade ba miracle ba nini mokili mobimba ezaki cité mais mata yo pokolo ba mama pe ba plan bo bino so bomona ba makamwa mutu so akolo ba na ye omoni mais ezaki cité za bonzambe parce que ngambo kono ngana na vivre ba vie à passe na lai na ba permanence wana mutu ayeba ninga te peut-être moko bazo mona ngao e mozola la nzala otei bato zangelo kwa kolia ona ba na okola nzala na okola kolia donc yango ngaso na za lipa na pesa lipa nanga asute na bato parce que nzambe alokotanga auti na musika mais nini tant na moni vie à passe ota famille mobimba bato baza ba passe ba nini ngadi non ngafuna kota bozindo parce que eloko ba pesa biso na ba parents na biso za ka prière to botami to zaki belé mais ngana tali maman nanga zo sambela papa biso to okende église mais ngana moni funa kota bozindo tamba biso ngo za mwana elaka na bando mona bilemo nzambe ba pasteur bazo sakola likona nga pona âge à 10 ans na kangami siko na prière na komona ke famille bazata na mutu te ka kosunga banga bite ngata mo amasi na hotelema même matana tangi na ngata na yebi na ba mayele belete ni te na lukaka nzambe asalela nga po famille na nga ezo valeur omoni na kota ki na bozindo et na bande komona pesa na ba réclamation na ba lien ya na makambo ebele o ezeye ko na ba famille na biso les réclamations ba hotel donc biloko na nyonso ezali eza ko compter mingi pona vie ya mutu yango moni bato ebele bana ba problème ba limite ezaka kaya ba lien zala te oh boy non ezali le mari de nuit ezali ezako vivre parce que so za na mari de nuit oza na femme de nuit okende liboso te pourquoi parce que mosala ya mari de nuit na femme de nuit ezako tshana molili na vie ya mutu ndenge tuna question liboso ezo uta na ba famille na biso ezo uta pe na nzela mutu ye moko parti etamboli na yelo ba sirène bazo vivre bazo tambola oko coucher na mwasi moko za misala mabe mbala moko a détruire parce que mission na bango ezaka soki azu superme ya mobali ya kenango po akanga kaka ba valeur ya mobali c'est ça mission au diable asengaka yela biso ba superme na ye etango azu kaka ke kotika yo mbala mo baza okomi par terre parce que ba baby sio yango mona ki nazaki mo na sali mo émission na mo 20 mo 30 ezokota mais siko ata na lobby ata na sali nde ekomi do zéro yango maman voit que faut sa prière pour bambiozo moko yaka de forme msweza voilà donc profiter na grâce étoile basi bazipi yango il faut prière et faire ça ko ne oza boza na bangolu na faut vivre ngolu wana ngana kota na nga papa na nga za soda za militaire azali muto akanda so bali bakanda sikunga bino no remarquer na silikaka lelo bato bala mama silikate mama za neka bongo ato finga to ngana répondre mutu te mais na utaki na bakanda moko makasi na tali famille boza na ba limite boa famille moko pauvre papa nga za militaire mo faut asala po bolia bo vivre tout maman nga fa ke koteka banda tongo tipo quoi donc ngabite to bota imbasi basi nga za deuxième na femme to a 10 mais na suka nde mama ikozwa bana mibale ya mibale nga lobite nga funa luka nzambe il faut nzamba pambola nga lelo famille na nge koma peso baza na pose loko nga funa sala bato fu bayoka nde makamna loba baningami nzambe a musikate voilà kobika pepe kobonga ya na magie te ya magie te soko luki nzambe na profondeur ako changer histoire ya yo pe ya libota na yo na luka ki nzambe na ba jeune na ba pri aka na délivrance na la libanda na ba bon bato baleka moi soki to bozo eza nini yango bazo tuna ba mit mais ngana luka nzambe pona délivrance omoni yambo moni ngasu na saela nzambe na koya na matana pigeon na ko chambongo na saki na bando dépenser na ba chaîne na posa na sala sangu malamu
mais bato bayeba te niveau ni onga na travail so na koti ba jeune na koti ba jeune na ko banda ko ya na banzi nous boza ba témoin so na préparer action qui na sala ba 100 jours wana na la raté ngamo na volant ngamo na ikoto na koti ba émission na leki na keje na ken église na keboy donc nazo sala sacrifice peut-être mutu soit ko sala ngoti na kola telamba $10 mais na dépenser peut-être 2 millions pour na sala musala to na to dépenser peut-être plus de $100,000 pour tout ça les loko mo mais ngamo na lipapa na kenda na mboka moko na Europe na Lyon bazoze la maman 100 jours na bimina lipapa plastique na makolo na la tiliputa moko so na te na toka ezo bimisa mai benga soki câble donc tous babi oh maman 100 jours on t'entend ça ba stade ba play maman 100 jours azana ba sekite ba di ngabi yo kandi bomuna kamuton kango voilà donc na ye na zali na ngote na zana mo bola penza zéro moni to mbat baloba biloko na boyeba non faut pas koloba omoni nzambe ndaza le tout puissant ngana pesa message na convaincre ba tunyons ba religion tout na yeki na message na lobby nzambe azaka moko mais kalezaki pona ba croisade o to benga ka ba Kristo to benga bana nzambe ngana benga ba musulman na benga ba catholique ba missioni ba kimbangiste ni pevalongo yambo moni stade eton na tongo soko koti na stade ne bomo na plein wana bokuta batu nyonso bazawana na kimbangiste musulman catholique missioni bandima évangile o mama 100 jours apesaki na lobaki nazana nga intercesseuse nazo bonde na do nzamba pesinga pona peuple nzamba délivrer nga apesinga makabuku nga na ke no délivrer batu yambo mona na lobaka iloba moko batu bazobika na pesa message ka ya repentance mutu moko ta eto pese ni mai ni mafuta ni munga tinda ta mutu te kende ko invoquer bo jamais kaka liloba na nzambe na prière yango moni ba miracle zo sa makati na batu secret zalani nazo sa mutu pa ya mutu akelai et puis na tindo na repentance au soudomi soudé na nzambe c'est tout miracle. Au moins message on a appelé ça siko so ibande ko baza balanda batu ba kango na mande bazana parce que ngai ezala mbala moko ezo salima nde na benga batu mercredi so mutu ay mercredi azwi mamo changement lelo siko Jésus répond aux amis tout na nomba mo bien. Au moins na sisa muke moi témoignage nga monta na sambeli na zui délivrance ya mona na zai koyemba kotali kambo na ngai avant album kotali kambo na yembaka salande sikoyo e yawe papa na lola na komi na suka na bondeli mingi basi eleki nzambe obali na kima se wapi apres nazongi kotali kambo na ngai kotali kambo na ngai kotali kambo na ngai na longai lelo sikoyo na yemba so kotali kambo na basko kotali kambo ya mabota Jésus kotali kambo ya mabota Yesu kotali kambo ya mabota balonga ponga mona longa deja otambisinga mokili mobimba osali kombo nanga opinga lipo pesinga kwanga na lobasuni lelo na mema mama nanga na poto na mema bana na tambusa to tambola partout et mon alobana za ba visa na nini nanga na passeport na ko aussi ça va visa te tu quoi à l'époque on a souffert to ko ba pe ke yo pe toi nezaki o misi ya ozi pamati na botami na grâce à nzambe abengi mama nanga abotanga na ndako azana mututé na bimaka boye mutolo ba yeko memena ye na mwana ba kata na hôpital na okapi ko kufa na batana mais nzamba yebisi ke mwana oboti za ya ilaka omoni na saki déjà na o nzamba lobi na Jérémie uta na limo mama na yo asi aponaki na ponamaki na nzambe mais na ye na famille ezana ba réclamation na ba lien na bimina ba lien na siko ngala comme étouffé vie comme na ba limite oh Jésus papa na ngaza ko bunda na kende classe mais lelo ka moli mosatu ndatangisanga peut-être naza bien attends na yebi ebelete na ba brevet te ba diplôme te mais quand même na niveau na bolingo nzambe peut-être naza moi bien peut-être on comprend donc elingi ko lakisa ke ta nzamba libérer nga comme libéré ah ouais mo comme ça na pesa bino ka moi témoignage tant to bandi ba croisade avant to banda ko voyager maman nga zo seka ngabi banda bo sa ba démarche ngo poto kenda note mi mo zo bonela ba to ba keta maman banda kimia ngonge koka na isi mobile nga botinga no ba démarche o to luka mutu moko mbongo ebele comme ça ceux qui attendent invitation maman 100 jours wakini wana bato ba luka obi ka no bazila ba mboka no bazila maman 100 jours e koto ba luka koto ba benga bato ba komo luka ba solution pour na koma ti ba luki mutu moko mbongo ebele sa l'invitation zéro baloki prise en charge so ya kinga nini 03 francs se bambotika na simba na tika ngai na esaka nzambe ceux qui atombolinga avant na ke poto
il faut nana ke na bamboka siko na élévation na ke boyi mutinda na mboka na poto esimba te ngafuna ke mboka na esi église to ke sa croisade na ba Congo. Ok ba Congo ya ngabi to ke ba Congo to komi na ba Congo papa to juste stade de bande délivrance papa bato batondi miracle salemi sili to zongi na esi mbali nga ekoki sute funa ke sumboka mususu wapi ngabi na oka bandundu bandundu bato bakomo ponela bon so ngoke bandundu kenda bandundu de Dieu finisa bien kende ki kwit neza ngabi so ya mabeza wapi o bandundu ville ngabi to ke kala bandundu ville place no bolebeza mabenga funa ke ko funa la Nzambe ke ni funa koma mboka il faut que le monde sache que voilà existe toke to zi vol to tindi bato to louer bandako to tindi bato tie ba moyen to dépenser ba $20 toke bandundu ville toke samsa to bandi évangélisation to zi stade et moi to zi place à liboso deux jours tikel 3 jours ba il faut changer sur place ba longoli bino lokola awa na pigeon ba tindi bino na maluku o te mama 100 jours mo sala ezate faut que nga problème ya te to ke ne stade dans matiti timula ya plateau na pomme te to tika na 3 jours ya ke croisade esi mbali na ngana bantu na ba toasté ya kasa mo mala to bondeli nzambe to ziba bokata matiti bakati matiti papa na tongo nango plein moko na stade wana ya bandundu je crois ba témoignage ezali na ba image ezawana tant aussi si croisade to bali kozonga mobile nanga zika ka komika mukanda kaka boye batindi na ambassade visa nde to banda voyager mukili mobima kenda Amérique kende boye baluka boye siko ba visa comment nango moso tie passeport et vendre nango belé peut-être ba pesi nani ah c'est Dieu qui sait faire ça siko eza makambo eze belé yango na foko zo tous wakata ya kosolola vraiment yana batu so yebisi Nzambe ke e soko salinga bona sabo peut-être Nzambe pesi na moko mais banda pesa osala eloti okomi bloqué parce que okokisa makambo yebisa ki Nzambe te ngaza bloqué à voyage parce que na la kaka Nzambe nga abosana wana mwita tozana ba prière intercession Yesu salelanga na ko salela yo salelanga na asali siko bosali na yo wana ko mama 100 jours na bosali na kende poto avant na ba Amérique non funa nazonga mboka parce na yebisa keke ina kokene nano évangile wapi na mboka bato ebele ba promettant Nzambe ba kokisa te baka po batana biso be mission eza mokie mutu na mutu famille tala bien bien pona ngi mercredi bande ko bola nanga yaka na bundi 88 na bandal frère ma sœur olekisi ta mingi Nzambe aboyi yo ta bosani yo te zaka likambo okuta na muto yo azo fongwelo makambo lo sambo na osala pona Nzambe akopambola lokola salelanga kosalela bino Nzambe abilaka ngai na bali na boti naza kolia komela naza nango voyage naza nango donc naza sunelo ko senga Nzambe te na senga bomo emula ina makasi pona bondela pona peuple na ye apesa ngaka bambongo pona sa musala donc c'est tout ya on senga bana Nzambe bazana ba limite bana ba problème nano kuta pe neloko moko nano na zuite to yo nano ozuite ezali kamba okuta nani na Nzambe voilà batu baya Nzambe na biso azali eza mai mafuta mungu ate pe ko pesa mbongo te oyeka to bondeli kaka ngana opesa ka message ya Biblia yo moko komona miracle parce que tango nous eza mercredi au le 6 juillet ndenge na iko benga yo eza moko bakoya wana bato bakoya na titidi ni faut ba na titidi ya jeune to avant d'abord to comme les 6 le autres à lundi na mardi église se préparer ba msoso balinga msoso se réchauffer déjà azoya na intention na ba prière na mercredi a match mbala moko. Est-ce que l'église a préparé le avant tout comme mercredi, lundi à l'élo, mardi à l'obi. L'église a quoi accueillir bateau de partout. Non problème l'église des alliés bateau baza peut-être aux ana Maluku, aux ana Kingasani, aux ana Bandundu bana Brazzaville, oye église des ana temple les alliés au côté au vandi aux éli mercredi. Même ce qu'on mercredi tongo déjà commis pour tant to ba 12h yo tongo iko sambela. Eza nango place ya mutunyo soit côté azolu kanzambi. Comme dans le banga na zana intercesseurs na bonde la pona batu nyonso ni église eponité ni lingomba ni école eponité na zana ka mobonde lika simple mutu na priaka pona mutu nyonso aza ekelamu ya Nzambe et tali kutu mambo église oyi batu musu bazana ba problème oyi be mission na biso boza comme enregistrement parce que obimisinga ba makambo kati heureusement na eba ikutu tege na lega na émission ezamba pambolo pe batu balanda biso donc point de kamingi pambola batu makasi et pambola déjà makambo na loba ya makambo oyo ka ba kimona mesu onga mona viva pe leo na zabo so mutu atonga nga kisi kotonga to sa lisumu donc Nzambe kaka mutu asalelinga o nyonso bomona boyebi eza Nzambe
et à m'agiter. J'espère bien que population quinoise Zolanda Bisso, Brazzaville, Ozana Bandundouville, Ozana na Congo central, Ozolanda Bisso, Ozo comprendre déjà que Makamweze Belé, maman aussi ça n'y en soit raté. Yo lingo yo Makamwe Belé on y en sort qui est né mercredi du 6 au 10 2022. Nazo assuré bino que Borodala décidé n'engé maman lobby. Et maman toujours peso juste en 1 minute. Ozo résumé ozo ça l'appel na bana nzambe nyonso o baza na ba province o baza na libanda mboka o baza partout o ba étoile na bango ezé tout fait mambo ezo marché te misala bazwaka te makambo nyonso ezo simba te pas ko répondre à l'invitation. Merci bana nzambe banzi ke nazaki vraiment likolo au moins na bande ko batango moli mo santo ala okito lobakaka lolenge wana ndenga mema biso mais bato basosoli na bunzambe basosoli oyo pe ba yebi mais eloko na osenga yo même oza moto atemi olingami koyoka bato pardon oza na ba problème oza na posa solution nzambe alekaka na nzela motu pe abikisaka bato na ye na nzela motu 3 jours on a zolo bela bino 4 jours ezo banda lobby déjà mercredi lelo toza lundi mardi mercredi mercredi oh déjà il y a le 6 juillet jeudi le 7 vendredi le 8 on clôturer dimanche le 10 juillet tokozala wana mercredi déjà à partir à 12h balingami na commune ya Bandalungwa et à place à kobunga te nga na bondeli yo kaka mais kana nzamba maman otala na peut-être yo kaka o monaka na yo zaka na tembe oza pena bolembu mais tout reçoit quand même courage zwana nos confiance telemana nous yakana nous pardon nga na poni lingomba te kolote toza bana ya nzambe nzambe asaka moko nga na zapeka mama na yo yaya ndeko camarade nyonso likabo nga pe na ziwana na onzamba sale linga pe esala pe epai na yo pe nazana bato ebele o bozala bosala la internet okoyi pe ko beta kaka na Facebook na page okomika Jésus réponse officielle donc ko s'abonner au banda kolandanga mikolo nyonso na page ya Facebook ceux qui peut olingi okomelanga na WhatsApp numéro na ngezali 082 23 44 233 082 23 44 233 82 23 44 233 Jésus réponse officielle donc on peut s'abonner na page wana okomelinga na WhatsApp na 82 23 44 233 vraiment na bondelio anga na bondela na yebi ke lobi yo ko témoigner donc yaka na bandali partout zali ata makolo peta yaka na lingi yo polo baeza magite okuta ina nzambe parce que za mwana nzambe. Merci bana kinyo so zolanda biso toza na bandal pourquoi parce que tozali na église ya mama 100 jours bomoni pano na simalanga zapoto pesa bino adresse pe itinéraire yom tozoya a on a quatre église ya village des fois Jésus réponse et quand même mama 100 jours toza en direct na bandalungwa outi lemba outi matete outi kasavubu oroko kita awa na re chibangu au traversé aux yeux tout droit au prolongé autour avenue Bundi numéro 88 au monika panneau au moins la référence Bundi 88 au côté yom doti ipen outi magasin outi mimosa outi mongafula au kitika na re na chibangu toujours la chibangu référence na ngambo ya kin marché au traversé au côté ka retour ni Bundi 88 église ya mama Malela au moins la panneau mfeza na inga kuna na inga bazali susute bakomi awa na Bundi 88 na bandal donc katika ka bandal bisengo na beni Bundi 88 yango de place adresse pour la bana nzambe nyoso bazolanda biso kozanga te doza na Kinshasa oza na Brazzaville oza na mikili ya poto et longola mama 100 jours Malela Lone Esther donc nouvelle adresse ezali Bundi 88 référence arrêt Chibangu au Katisi en face à Kin Marché église Zawana Jésus réponse village des Foires. Merci. M'a fait signe qu'on doit finir seulement avec la grande équipe. Il y a évangélisation, il y a Jésus réponse et accompagné maman Esther Malela, maman 100 jours autour du Koyamba. J'espère bien que nous avons passé parole na mutu moko maman bibiche nevi déjà que jambo sana nous maman. Nous avons parlé na suka kuna évangéliste au PC Liango ka rapporto qui est direct parce que comme déjà na suka, on va faire ça comme ça. On commence déjà par vous. Merci. Ngai na bengami na kombo ya frère Serge. On voyait bien la carte Jésus réponse.
ceux qui tozali to komia wa ezaka pona kola musasuba na nzambe komona yo ndeko ko yamba biso eze sengo mingi puisque na yebike epa na biso balobaka hasard ezate donc bana malela baza bana tiko tak bana mbala moko bana 100 jours donc na komina zo ko réveiller peuple de Dieu ya mokili mobimba boye ya mikolango etani elobi papa na biso makilonda biso ozana moi ozomona moi ezomela te butu ezokoma mingi donc c'est que tozokende vers la dona suka ya ta alors il faut to sosola na sa moi il faut to luka kozala o ezala oke bien bon moi na vie na batu nyonso mais to comprendre étoile na yo soki ezongenga te c'est le moment ya comprendre que na 4 jours tozala ngo le 6 juillet le 7 juillet le 8 juillet le 10 juillet donc na Bundi 88 na commune ya Bandal référence Bandal Chibangu so kitika gawana omona pano ya mama na papa ezawana donc kin marché soko tali na mopazi na o allongé tina suka donc so comme mon église Jésus réponse na ben ici lo ba papa ba jeune bilenge ba soda ba député ba ministre tant so tozwa tant que l'hôtel que tala ka match o ko tala musique mais na tamoko soko yoyo ka nzamba malela londi nzamba wana ko sala susu koleka na bengi bino boya nzamba malela londi wa ratakate donc eux les kilo mutu et les kala nzamba te na bengi bino boya pour découvrir les 4 oyo nzamba tina 4 mosako lester malela londi na thème pesier que ton étoile brille donc étoile la yo engenga oh non na bengi bino boya na ebike eza esengo mingi nzamba malela londi akota suma kambo na biso. Merci beaucoup Papa Serge, j'espère bien que le message est passé. On va passer à Maman Bibiche. Maman Bibiche, jambo sana. Jambo sana baba yangu. Baba yangu benga ba kuye baya ebele mokolo ya mercredi 6 juillet tikino dimanche 10 juillet. Asante sana baba. Mama tunashukuru tena Mungu sana akisa anatufikisha mwisi kwa leo. Vraiment. Unaona tu tuko na mama yepeke en personne. C'est que hakuna mzaa. Hakuna mzaa. Sasa mimi nakuya kuwaambia nyie bajeshi bakubwa ya nchi. Muko wapi? Unaona tuko na mama yepeke en personne. Shie bote tunashimama. Sasa wewe mwenyewe unaikana mnyumba. Uko na chunga nini? Kamata kwanza makazi yako yenye uko nafanya, acha kwanza, tafuta kwanza Mungu. Hii Mungu mwenye tuko naomba, hii temi ya ton étoile brille, kuya kwanza mwe 4 journées ya le 6, le 7, le 8, le 10. Kuya mimi nakuita wewe mwenyewe unabakia mnyumba. Acha kwanza benye uko nafanya kwanza, tafuta kwa Mungu wa Malela. Unaona tuko hapa shie bote na mama Malela Esther yepeke en personne. Sasa unaikala mnyumba, ile nyota yako Mungu anakupatia iko na giza. Kuya kwanza, kuya mimi nakuita. Achana kwanza na biako, mimi najua kama uko na franga na unajua kama mtu mwenye ana Mungu ni bure. Maana kama mimi naombaka hii Mungu alishanifanyizia bia mingi sana. Niko na témoignage na mimi nakuita wewe mwenyewe unabakia mnyumba. Kuya kwanza mwe 4 journées. Ile 4 journées ya le 6, le 7, le 8, le 10. Kuya she bote tombe sisi wote pamoja na mama Esther Malela Londi. Ile toile yako nyote iko na giza. Kuya kwanza, kuya utaona miracle wewe peke utaitika kabisa ke vraiment. Sawa, njoo message tunaletea watoto wa Mungu benye biko mnyumba, benye biko mafasi fulani tunabaita bakuye. Aksanti bakuye